les boss de Mac IVP, les boss de Mac IVP. Artiste Philippe Andou. Bonjour, bonsoir, c'est des païens c'est bien moi votre humble servante Pam ce matin de autre Madir la star. Le lot vraiment toujours se pélater na comportement ya la police o bazo se comporter na matanga ya Mama Shako. Mama Shako o yazalo kwa icône ya mboka na biso mais ezo sala pasi na comportement la police oyo ezo se comporter. Ba des autres comme ko créer mais ko bengana batu na matanga. Tina niveau la police yé ko kata far ya place ba pozaki na lupango o bazole la Mama Shako bakata na banderole bakata fiche ya photo ya Mama Shako ezo sala vraiment parce que gouvernement etel la biso vraiment likambo soki bakoko soutenir biso ata moi muke ba pesa Mama Shako respect na valeur wana o ya sepelisi Congo ata bino moko 48 ans de carrière tout monde ba musicien bonoma bango bero tout monde ba musicien bo pesa bango ba valeur mobo et pourquoi pas na ba artiste comédien ou ba artiste comédienne oya ku feza icône to pesa e valeur o bo pesa ka ba comédien na biso ya bamboka mususu to taka lokwa mama mapasa Nigeria nda kufi na Congo ba respect nini o bo koko pesa Mama Shako vraiment tozo senga na gouvernement vraiment bo aider biso moi mukie na comportement ya la police o ezo se poser soit bazo se comporter na matanga ezo sala vraiment bien te et sala bien te eza soni na biso ba congolais eza soni na biso ba africain na acte oyo la police ezo poser na matanga Mama Shako ezo sala passe bien sûr ba pesi mibeko batu basala ba troupement te mais ba ya na ndenge ya malembe ya ko panza ya ko bebisa ezo sala vraiment mabeba comédien bazana kanda makasi ya comportement ya la police ezo se comporter vraiment na matanga ya Mama Shako vraiment nazo senga vraiment nazo na adresser message oyo mingi na gouverneur na biso papa Gentini Ngobila soki okoki ko aider biso mukie na acte o la police ezo sala Mama Shako za comédien moko ya munene ya mboka na biso abanda ko travailler banda sera Mobutu ti lelo donc ba président de la république nyonso baleka na Congo oyo batala Mama Shako sepelisa bango na bandaku na bango sepelisa bana na bango mais ndenge tozo kendela na matango to mona ni réseau kende mabie vraiment soki bokoko pesa biso ta moi respect wana même respect ya ba wey to mona ka soki corbillard réseau leka bazo kende ko kunde bembe soki la police soit ba soda faut ba katela cortège wana losako donc ba pesa respect na mo wey mais to mona bazo pesa biso vraiment valeur te soit bazo pesa ebeme ya Mama Shako vraiment valeur te ezo sala pasi et ça la pasi makasi na mama oya sepelisa biso na Congo na mama oyo asunga bato ebele bazaki malade in hôpital so batalika théâtre Mama Shako boya seki mbala moko azui guérison ezo sala pasi vraiment ba condition ki bokoki ko sunga biso bo aider biso pe na acte o la police ezo sala na matanga ezo sala pasi makasi ba comédie baza tellement na kanda ya acte la police ezo se comporter na liro to yebate to koma nango ti wapi esenga nini esenga jour yebe Mama Shako comme guerre entre ba comédien na la police ya bitumba ba beta na masasi et ça la bien te gouverneur na biso papa Gentini Ngobila aider biso vraiment papa ba respect auto pesa kayo o aider biso vraiment o talela biso vraiment likambu oyo bazo pesa mama na biso Shako valeur te na la police oyo ezo kita sur le terrain sabotage au basala qui jour ya mardi en tout cas pesa qui ba comédien kanda makasi ezo sala vraiment parce comportement la police eza malamu tata muke na yebite makambo toke nango ti wapi et ko koma ke ba comédien bazo ko sala ba tapage ba comédien bazo ke ba désordre ba comédien boy et pourtant eza ba comédien te zande la police bazo se comporter mabe makasi bazo se comporter mabe boy to kende ti wapi après tout mboka eza ya biso nyonso Congo eza ya biso nyonso okufi aza mutu munene ya mboka na biso to mona bezo nommer ba papa wemba bazo kufa bezo nommer bango héros national bezo salela bango ba monument mais ba artiste comédien to mona ngote ba artiste comédien to mona ngote to ebite à lire vraiment to kende wapi et comme à des autres jours ya matanga Mama Shako la police contre ba comédien to se pelane le côté yango tout le temps ba seka biso baseka biso vraiment biso ba congolais pour to se comporter mabe
ba la police nde baza wana to yebi ke baza bata sécurité baza ba mapinga na biso ya Congo bazo sala sécurité ya mboka pardon bazo sala sécurité ya mboka mais bo pesa biso pe valeur bo pesa biso valeur biso toujours pesa bino valeur na bino mais bino bozo pesa biso valeur te to ko suka wapi tozo suka wapi pe tozo kende wapi na comportement ya la police to suka nango wapi bo pesa mama Chako vraiment ba valeur na ye bo pesa mama Chako ba valeur so bo tie âge ya mama Chako akufi nango bo tie na âge ya carrière na ye banda monde à théâtre akoki déjà kozana ba 63 ans na mboka o ba yebi mama Chako bo pesa ye vraiment valeur et ça la passe na okende musika te nazo lelaka ye papa Gentini Ngobila fait quelque chose loba eloko moko pona la police na biso soki bakoko pesa biso moi respect ata moi muke et ça la passe papa Gentini to yebi que zaka papa malamu yokela bana nao sala quelque chose loba na la police ba tika vraiment ba comédien kimia ba yo sala sabotage ya ko benga na artiste comédien ya ko panza ba katafa ya ko panza do ya ko kata même si ba banderole na ba fiche ya mama Chako batiaki na porte eza malamu te eza vraiment malamu te soki mama Chako akufa na Côte d'Ivoire soit mama Chako akufa na Angola ou na Nigeria bolingi ko mona même na YouTube même na ba chaîne na bango local ya ba pays na bango de bazo pesa mo way valeur biso na Congo pourquoi to pesa ba way valeur te pourquoi tozo sepela vraiment te na comportement la police soki ba koko aider biso moi muke tozo sepela na comportement na binote en plus bo kita sur le terrain na caméra pour ba mona ke bo sa musala kitoko et pourtant bo sa musala mabe bozo bebisa musala eza malamu te bo aider biso peto aider bino ezala bien makasi bo pesa ye valeur quand même mutu munene ya mboka na biso comédien ya munene ya mboka na biso akufi valeur wana ekoko zala te valeur wana pa wana posa kata moi minimum ya valeur o bokoko pesa mama Chako eza te vraiment ezo sala passe ce bon monaki niveau o la police ekomaki ya sala sabotage eza vraiment passe eza passe makasi bo aider biso vraiment bo aider biso bo pesa biso ata moi place ya mukie soit moi esika moko boye otokoko lela mama Chako ezo sala passe ba comédien ba ko quand même pas koloba bazo ko réagir te na acte o la police et ça la ki papa Gentini soko sungi biso vraiment et ça la bien makasi poto yebi ke yo so lobby ba tosa mibeko soki yo kiti sur le terrain mibeko yo pesa ya malamu comportement la police bazo se comporter mabe makasi bo pesa mo oui valeur bo pesa mama Chako valeur tozo benge nani artiste congolaise asala makambo belé na mboka oyo lelo oyo matanga ya mama Chako ekomi sabotage à la police lelo oyo matanga mama Chako la police commence à n'importe quoi eza malamu te vraiment eza malamu te bo aider biso s'il te plaît s'il vous plaît bo aider biso la police pour aliro to kende la boyebi pata bazaba comédien soki kande ye makamuso ebima wane e koma tina niveau bino bokomo beta ba comédien masasi tonde nini to yeba te makambo to ke na onde nini pe la police a lire boya nango to suka na bino nde nini ya malamu te eza vraiment malamu te aza artiste munene ya mboka na biso fo bo pesa ye bonheur bo pesa ye ba valeur wana nazo poser bino ka question soki ezaki artiste ya pays mususu bolingo mona ba valeur balingo pesa ye pourquoi pas biso na Congo to lingi ko pesa ba artiste na biso valeur te pourquoi biso na Congo la police lingi ko sala n'importe quoi pourquoi tina niveau ya sabotage na matanga ya mama Chako papa Gentini fait quelque chose pour la police ça là vraiment quelque chose ba respect belé ça là quelque chose pour na matanga ya mama Chako s'il vous plaît papa Gentini loba li loba moko pour la police ba aider biso vraiment to lela mama Chako malam to lela vraiment mama Chako malam
ezo sala passe et bonga ke boyebi ke mama Chako na biso abelaki mama Chako na biso akotaki hôpital azui tambo in hôpital liwa oye sibitima tala douleur ba comédie bazana ngona mitema tala douleur o ba comédie bazana ngona mitema bazo s'exprimer bien te bazo koka ko s'exprimer te na douleur o ya munene komeli bango na mboka na bango ba comédien o eza icône na bango lelo mutu elali na se bo pisa bango ata ba valeur ya mukie o bazo luka botika bango balela mama Chako tina niveau ko sala sabotage ezo sala malamu te même si réputation ya Congo ezo beba réputation mboka na biso ezo beba tozo kende wapi na lire oyo vraiment papa Gentini botika biso to lela mama Chako batika biso vraiment to lela mama Chako acte la police ezo sala malamu te ndeto eza boto ana kanda makasi to ana kanda la police to vraiment kanda la police. Merci beaucoup. Les boss de Mac IVP, les boss de Mac IVP, artiste Philippe Panzou.